je suis Esther Gloria Mangoyo, secrétaire nationale de la Croix-Rouge au niveau de l'église Kimbangiste. Nous sommes ici à Kinshasa Biboubou pour appuyer le chef spirituel dans sa mission pastorale. Nous avons ouvert notre poste de secours pour aider les fidèles en ce qui concerne les premiers soins. Et comme nous sommes limités, nous les envoyons auprès des médecins qui sont à la résidence. Merci. Bon, mon équipe est constituée de... Bon, c'est un staff de 13 personnes. Nous avons notre infirmier, Papa Miankodi Lajan, le chargé de communication et diffusion, chef Armand, la chargée d'affaires sociales, notre junior qui est là à côté. On la forme petit à petit. Capitaine Désir et les brancardiers sont là, ceux qui transportent les civières. C'est ça l'équipe de 13 personnes qui sont venues appuyer le chef spirituel. Certains sont restés à Brazzaville et d'autres sont à Kunzulu. Merci. Kinshasa Biboubou ezali mboka ya papa Samuel Matuba azalaki mokonzi ya clan Kimpanzu mais kombo ya mboka oyo Kinshasa donc Biboubou ezali mboka mosusu oyo ezali en face donc eza ba mboka mibale yango wana bakoko na biso na tango wana basangisaki yango Kinshasa Biboubou. Maintenant na mboka oyo papa Samuel Matuba tango alongwe na ngombi na mboka ya tata na ye ayaki awa pona koya kofungola lingomba ya tata Simon Kimbangu. Donc ndako nzambe oyo toza komona bachaki libanga na le 19 mai 1956 na papa Samuel Matuba na lotomo ya papa Diangenda. Donc eza ndako nzambe ya liboso na lingomba na biso ya Kimbangisi. Tata mokonzi abule mbala liboso aye awa te yango oyo te azalaki koya awa na tango oyo nanu azwi bokonzi te. Exemple ayaki kosala libondeli na le 1er février 1995 place oyo papa Dangenda akendeki kobondela batonga place wana na cimetière ya papa Matuba Samuel na esika oyo papa Simon Kimbangu abimaki na mbila na Nzerimba. Donc mutu akosala libondeli ezali papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc na 1995 sikasiko oyo azongi lisusu awa lokola chef spirituel ya l'église Kimbangisi. Vraiment esengo ezali mingi yo moko yoki ndenga lubi ayeko kokisa ba makambo oyo papa Simon Kimbangu alobaki na 1921. Ndako wana tangu tokomi na 1957 papa epai tata Matuba bako bondela na ngombi ekomaki muke yango wana bako tonga ndako wana tata Matuba akufili na ndako wana donc atongi ndako wana mais ndako yango etumbamaki na ba tango guerre koyaki baye batumbi yango. Merci papa journaliste. Ngeta sema ni fumu wa yula Luzolo lwa semuna salu Odilenda kanambungu ya mprokela Molokile ndivo bakutuko Ngeta sema ni fumu wa yubula Luzolo lwa semuna salu Odilenda kanambungu ya mpokela Molokile ndivo bakutuko Mansanga kapitubuna manansi Bukamona salu kese bukina ombela Luzolo lwa seka yuvula munga Mansanga kapitubuna manansi Bukamona salu kese bukina ombela Mbote
merci papa journaliste. Tu biso tu na RDC tu na tournoi na papa Simokima Okiangani. Siko to komi awa na Nsasabi Bubu. Kombo na ngai papa fils Makese. Ba yibini na kombo ya Kingoma batonyo tu babengela ngai. Esengo na ngai ezali ya komona ndako ya Nzambe oyo etongama liboso na église Kimbangiste. Ndako ya munene ya boye. La komi pe na esika yango esali ngai esengo munene. Papa Simon Kimbangu nenga banda musalama église etongama na monde entier na église Kimbangiste première église yango komona ngo ndenge ezali na kitoko na yango epesinga vraiment kisengo ya komona ngo pe na kokota yango ezali vraiment chance pour na biso. Nga komanga papa Bianseke Maurice Faki Mère ayaka wa na 1967 na papa Diangenda. To beta pe misiki awa to lalaka pe awa to zongaka banda tangwana na Yesu lelo vraiment la sepeli mingi na koti na kati to beti misiki to lalaki awa et population donc musala on kolo salobaki nde molimo santa kozala bino akopanza sango na ngai na mokili mobimba yango na moni penza population tant yaka la population ezali bongo yete mais siko na population batu ba ye belé ba sopane belé surtout ba sylvain belé faki pe biso pe belé donc dikabo ya kolo Yesu Masiya ola lobaki ya solo penza molimo santo kozala bino libela yango yo vraiment epanzani mokili mobimba batu ba ye awa to sanzoli Nzambe na ndenge elongo bani papa akosenga kaka kimia ezala misala ezala parce que to lesa mokili mobimba likabwa kunzulu to tika yango te to salela yango parce que nzala ko ya Nzambe lobane ko lokate ata makambu mususu eleki meli loba Nzambe ko lobaka elekaka te donc yango to ya ko misalela papa fumalo papa Simon Okiangani maloba yake kimia ezala to sala misala ba centre nyoso papa salaki et salama to tika yango te to kwesa yango te parce que biso to lesa mokili mobimba yango wana zaki lango merci mingi. Mbote papa kombo nanga mama Muzinga Dolphine na uti Kinshasa précisément na vandi na commune na Ngaba. OK, sikoyo mama tomonyo awa na Kinshasa Bubu oyo kosala nini? Bon, tozo kotambola mobembo nzela mona papa Simon Kimbangu Okiangani papa na biso tozo tambola na ye to bandaki na ye banda Kinshasa to ye Brazzaville to ke Gaboma Point Noir Dolezi sikoyo to komi awa na Kinshasa Bibubu Kinshasa Bibubu koma ngeza mama tata sikoyo musala nini penza yo zali kosala komono awa na bilamba papa fumalongo alobaka na mikolo koyaka tokolata so babilamba o ya biso ya mokilité tokozalaka na ba vert blanc ali yango bandi obetela ngo sete yango bito pe tozotambola na cadre ya évangélisation wana dela mona papa koteka pe mwa ba uniforme bana ne babima propre tala bana Nzambe sengeli bazala propre donc ba charger ka ba place tozo kiende ba uniforme zoko ma salité bazoko somba biso bazoko lata yango na kosunga bango pona molato ngai nazali kosunga bango pona molato bamona na propre bamona bana SK